www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues à na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege mboyo lele, kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. Bande konambi soka na cadre boulot na cadre musala. To pesa bino ka ba sujet moko très important, ba sujet o permettre biso na bino to ba nani to fréquenter. Est-ce que baningo to fréquenter baza baninga bien ou bien ba baninga mabe? Quand de to tambola, quand na cadre travail toyo kutana ndeko na biso prince yende to solo na ye sujet mosinzo phénomène mosinzo e bandaka ndenge nini po suka ndenge nini. Bonjour ndeko prince. Bonjour maman Bénédicte. Na sepeli mingi nde tozana yo ngape na sepeli lo to lobela phénomène mosinzo na osoka kombona mosinzo na sina yokango na yoka yango yo kanta kamera po ça moi bien osoka kombona mosinzo na yoka yango. Parce que tant qu'on a une idée, parlons d'abord de Mosinzo. Dès que on a une idée concernant Komboana. Bon, concernant Komboana, na yebi ezali juste bateau au soko lingi mwasi ba des avantages ndenge za kati na kati ya mu ya bateau mibale. Ba des avantages kandolo beli Mosinzo et termement tout kino quoi et bien ndenge ye moko musicien biso moto linga mingi pa yimba concernant Mosinzo wana. Alors nena yeba yo nebi que pembe na ozata na moi petit chéri no mo bo vivana et j'espère quand même azana OK siko soki un jour présenter et pas baninga na yo pas ba collègue na yo à supposons bateau vraiment to benga pire vraiment pire master na elinga au présenter copine na yo et que camarade no yo présenter copine na yo à trahir yo réaction na yo ezandeni. Bon na réaction na ngai ezala donc condition kaka na ozala séparer na mona mwasi longo na ozala séparer na na pesa distance au pesa distance oui et bon so eza fille yo linga mingi be na yendenga no fonder vraiment foyer nanga famille na ngai nga no fondi na fiwana muto linga mingi opeseka à distance pour camarade na yonda lingie ezanding wana nde na lobby bien si na opesa distance mais so na linga ki mingi pe eza pe na opesa donc o abengi punition. Donc on peut se punition parce que ba punition na oyo ndimo pesa opesa ba punition de ti ndenge ni disons. Donc punition yango ezali tomona na raté punition yango abenga ngai te so abiso to bandai ko bengana abengana ngate asolisa nga peti. Donc punition yango na sens wana tomona na rapeti. Tolandindo mabiso prince alobeli yabi soki mwasi na ye balinga na camarade na ye soit camarade na ye abite Mosinzo pesa mwasi ne punition totinyo punition ni yo monde ko pesa yabi te ba punition ezebele soit no bando benge sunde na benga raete soit on comprend car to bando se mettre à distance n'est-ce que phénomène trahison obi ke na pire na muninga na mabo na linga mingi est-ce que jalousie wana ou bien trahison wana e ana ndeni ndeko ya rapport soit moi sinon kitoko et que camarade no ana o abeto Mosinzo moi sinon le mabe ou bien te moi si e moko anzimi ke a séduire camarade na yo pour soit yo satisfaire na ba besoin na été ou bien yo za ba qualité na été. Donc concernant la question na yo ezandingi wana eza boy soki ba na makambo wana soki za habit de confiance a rosa ba benga ngwa habit de confiance donc azaki na confiance na ngate moi azaki na confiance na ngate ya ngwa baby si relation azaki na confiance na ngate ya ngwa baby si relation so azaki na confiance na ngazaki na mu na ngai akoko baby sa relation ante rosa ba makambo asali wana te.
donc yango wana aza na bi de confiance apesenga confiance te aza pe na amour te sikoyo so mpe erreur mo mpe tomona epa ya bino mingi mibali obolinga mpe mingi kokumisa basi na bino bon mosinzi eza kaka te ke mobali nda trahir mwasi ou bien mwasi nda trahir mobali toloba plus mobali mpo toza pembeni na yo etanke mobali tozwa bandeko na biso basi oyo bakointervenir to bando tuna bon mpe apropo kaka na bango siko erreur na bino mosusu ezalaka soit mobali epa baningana ozokumisa mpenza mwasi na yo mwasi na aza tobi mwasi wanga azwi turo aza boye bozela bokomona ye bokosala ningana mobali mosusu oyoka bi yo mosanga aza ndeni yo moko oflashe opesa ndeti information disons mpo na mwasi pour que moto alibanda mosusu mpe so aza ne mpe la chair est faible ayakanga mpe na mwasi parceke bato oyo basala plus kotrahir baninga trahison tobengi mosinzo conseil nini okoki opesa bango remarque nini okoki opesa bango baavantage ezali na osala bongo ou bien ezala badesavantage moko elandana na nsima bon badesavantage ekozala na yango mpe baavantage ekozala nango mais avantage onga nakopesa ye to conseil nakopesa ye mpa na masa na ngai nakoyebisa ete te du moins soki so alingi masa na ye to alingi ngai akosala makambo wana te donc azalaka na amitié oloko babengi amitié azala na amour envers camarade na ye mpa na ngai akozala na amour so alingi ngai totambola bien mpo dossier balobi soki bolingani te bokozala ensemble te bokozala ensemble soki bolingani so bolingani te bokozala ensemble te donc soki boza ensemble nde so boza ensemble donc bolingani so moninga alingi yo te okozala séparé na ye donc selon conclusion ndeko na biso prince ya alobi ata trahison ezali mais soki kaka motu oyo alingaka ye mingi peu importe badifficulté peu importe baproblème yo ozala toujours na ye ensemble c'est ça c'est ça comme un mot de la fin bambote na bato nyonso oyo balanzo na site na biso www.potonapoto.com donc je salue déjà mon big boss Lami Ndovo mo nini okoki opesa bango basalutation na bango quoi bon epai na ngai napesi ye moko grave pasteur Michel Baleka mon oncle salutation na ngai mosusu epai na Benjamin Ebanga mon petit frère que j'aime beaucoup napesi salutation na ngai epai na koko na ngai moko Matinda Buya que j'aime beaucoup napesi bandeko na ngai nyonso bakousin batanti na ngai nyonso napesi bango mbote. Okay. Merci beaucoup ndeko tosepeli. Est-ce que tozo invité sundo na biso mobile Lionel Akui toza na EP sur place yep ayo lobela biso ba avantage na ba désavantage à mosinzo. Alors ndeko na biso Lionel Akui si possible. Bonjour déjà Lionel. Bonjour. Comment ça va? Ça va Komani. OK. OK. Si j'ai le loto le phénomène mosinzo, phénomène trahison. Mais bité déjà yo na parcours na yo a bolingo, so okuta un peu déjà na trahison totale to be mosinzo. Mutu vraiment linga mingi otalibo akena côté. Et comme là déjà. Ouais, ezalaka nango quoi. Ezalaka nango pona batutu et ça la ma déception c'est ma batu nyonso quoi. Ezalaka ngati tamusu yo pozongo. Ya solo ana ya. Pasuka. Ce qui est arrivé que Mouto linga mingi, moi so linga mingi. Le tolobaka, après l'amour c'est toujours l'amitié. Alors que abeti omo sinzo, anzima bimana camarade na yo, obenga eliye elengai. Réaction na yo ezala ndeni. Oluka bo cesser na camarade na yo, ou bien bokata moi si na yo, ou bien oluka to beti sa moi si po bino mbel babi kanda bino amakasi, emso ya biso ezala bien. Kanda mbel babi so matelo ti kolane comme un problème. Ce ko pona yo lingo sani, o tika ba mi balé ou bien o baby sina camarade na yo. O récupérer sous moi sinon pour linga qui est mingi o ça non ndeni so likambo ana kozana de embarras de choix et pembe na. Bon en fait ça on a deux volets non. Il y en a deux volets. Ce qui moi c'est ça qui est boka bwanaki. Wana c'est tout à fait normal quoi. C'est tout à fait normal. Ndenge be ko ça avec ngapi na longo pas x na kepe pas y. So qui to kabona na y. Donc so les aïso que bozo vivre ensemble. On a bien un bisio et mbakana. Ya mabe makasi tikabo ya solo ana kasi donc bango dira faut balongwa po yeba ki masolo akoki masa ko jamais okota na carré masa ko jamais na carré po yeba idea masolo quoi ebe masolo et puis oyo mwasi oye kolinga moment ozalanga ondimi su ko vivre na masa monsusu de wa tretanga wa aigri wa envier voilà quoi ya onde likambo ya Lionel
à Lionel à coup l'artiste un sabi on de likambo abi bon koka te vous merci c'est na bon yo somi balé mais bon ce que je faisais moi si vous bandez déjà préparer mariage naïe na famille naïe avant ça qui ne fils que symbole et que likambo ane comme le à s'excuser soit tu biso que za qui na volonté na ngate camarade nda à force qui nga imposer nga au boye pe kaka ou bientôt sandine bon oyage bisanga te poani tant likambo ebandi wa moi sit ne peka tant mususu nga déranger ki yo ne ba mususu ko déranger mais tant yo monte ozana vivre nga de konde ça dit que pour préparatif ya manger ya c'est qu'il doit va fiancer poani tant massa wana comme dia ko envier yo abimana yo yo ya ko bisanga te on dimi déjà comment bon ça déjà pas mort boy au moment un message na yeba rendez-vous bani et puis après nous bisanga bon mariage pe ko kata na père e copte libala cop donc un bon nga mona bimisaki ndepeka na ko ba beke sila quoi c'est parce que déjà ceux qui do balanité déjà ba acte bon et bandi bon na kata libala qu'est-ce qui prouve ça la honte parce que vous savez un pas déjà un pas nani bi entre parenthèses au bosala qui ko s'excuser mais nani bi au bosala qui au moment de ko kutana et bon ça rassurer que yena ezaki na le moment to ezaki ka rencontre à liboso ou soit au lieu que surprendre à ba fandi soit na bar ou bien quelque part ba fin bon mi balé ba ça ba moi telo monter yo yekamba mo ko surprendre yo te maman ngano ici en plus peut au pesa qui du moins symbole un bon libalo on dit mambo libano qui est ka bon yo na moya o le no crise a te hein pour toi la crise on dit mais que bon qui est bon c'est que big boss alors yo ne makam te en fait na ka bongo na kabon to vana to solo lat ndeni pe yo yokuta na mwasi na nga na ebité quoi nga na parler tam sunga na boulot mais yo zu rendez-vous na mwasi na nga sans pourtant na ba puis tam sunga so na mwasi na nga pe abisinga lote abisinga te que oh non on a rendez-vous na mwasi na yo non za ni et ça déjà faux na kana to solo là mais ça déjà faux et un mauvais tentative et faux il faut toujours informer yokuta na camarade na nga to camarade na nga poso kuta na yo nga na ebité dans sens. Bon, c'est pas bien, non, people, soit tu as jour anniversaire, il habite ça les surprises. Soit camarade abinga ebe loko o Lionel alingate. Abengi moi sur habité soit Benitaï, Rachel, yara tout en place boy, to proposer cadeau mon spécial pour na Lionel, pour na lito ça les surprises pour l'anniversaire na. Ya non coûté barrière penser aux exam tout na yo kusi bon kami ba mi balimba mo yo sont flammés. Ozi ma papa comme o ganga boy na boy baby c'est réputation na moi si na camarade na yo. Bon, c'est comme le bien fanzem sur mo quand moi avant d'abord au réagir yo sili kimba mo sont flammés alors qu'il y a non pe loro quand c'était un tout na. Strong les guerriers bantu zo mona makambo ngo te wana kawana obima beti libanda makasi parce que première de choses so kuti batu et rabon kotuna réaction d'abord kanda jarana mpandi ko yebanani eza nini qu'est-ce qui ne va pas beaucoup tendeng nini bosa nini tenaka peut-être yo yebite yo ka ba bengio place boy artiste Lionel to moni mo karameno koto ya mbango yinze njo yo mba mo po panzi milango se ba buzoba otuni temba mo ye ka kanda no mba mo ko luki manifester vraiment kanda na faux jeune faux mutu asala bongo na esi atika bato basaka bo batika bato peut mona ngo peti ba bengi pe eza peta côté ya mbali to pe moi tout mona ngo pe va quelque part na mesa mususu pe yindi kuna nini ayokuta ba bengi boye buna boye et ça la mana ngo penda eza faux pour yokuta bato deux sexes opposés et vous avez que so ba vandi eza pe mama bolingo et vous avez que ba solo là eza pe corp vous avez business d'abord première des choses koyoka otuna osa nini nini donc oye bana nous eza nini avant qu'on s'enflamme so ba bengi yo oye déjà qu'on s'enflamme après ba vérité na sima au moins te eza no sense papa social Yannick Maele ozomona que no sense parce que mon sinzo ya on des thèmes na biso vraiment aller là on est qui comme parenthèse mon ton tout ça pour te éclaircir bateau soit comprendre vraiment l'histoire on a bien te dès le début parce que non le la plus boy Lionel a coup l'artiste groupe Lombe dont je salue tout le monde na bibo yo on linga vraiment moi sinon minginde oh oui vraiment que ngana yende mera pale yende numéro 1 na ngai oki okuta maboko mobali mususu ba c'est vraiment taper dos ba si on mpanzi est-ce que on dit mo continuer quand moi si wana
ou bien on dit moi ça nini o tika moi si wana o vivre vie na yo o penser na mamno misus alors que motema na ezu ba blessure yo mo bi motema ba sarana na ngote et motema na kati ezu vraiment ba blessure on dit moi continuer na ye ou bien on dit moi tika kaka ye ou bien po yo ka ba balobi de gauche à droite obité oyo ya kaka te na tika ya solana continue avec décision bandela non na tika ya ngondeli likambo alors bandero na bo wande zo yinda bi vraiment na kotika non c'est les tika ezate na tika nanga bo so mo bato ki ko mi diembikisa nde to benga azu vraiment ilamba kangami atiena kingo bu akoyebi eza mutu na we bien na ndeni yeli ngaki o makasi o trahir rien rien iboye na bani trahison. Il me semble que c'est excusable. Non, bébé, je t'aime toujours. Et alors, quand la chair est faible, bonne boye. À cause de la santé, ma cam. Ça t'a ta fan, tu n'es pas ça t'a en position. Tu es bien, car yo naïe. Bon, mais là, il y a yo naïe, yo tika ote. Yo dit mon tike quand dobi kana ko tiko tike pe ka bo. Bon, yé, ce que tika ngati wana kanaï, mais ngano tika, a uzon ko tia ko lela. Voilà. Moi, il y a ma casse, vraiment ma casse, alors. Comme conclusion, comme mot de la fin, pour na batu, bon, dit ma ba trahir, ba proche na bango, atana misala, atana ba quartier, na ba venu, voire même na ba parcelle moko. Mo signe zo betama. Pour na bateau bon ça bon comme conseil ni yo ko pesa bango. Bon, en fait batika ya faute. Il faut ndenge yo trahir, nepe bon trahir yo. Celui qui a trahi trahira. Donc eza zelo mo eza mabe, on a envie à monter quoi. Na envie à monter. Na ko ipe ko sepela na monter, ipe ko encourager ba tuté ba sala yango. Donc eza faux pe na bateau tout ba sala yango ba luka pe na place pe na ba muzonga pe na ba sa un examen de conscience que est faux. Qu'est faux? Est faux. To lundi réaction de biso abi mosinzo mais mosinzo quand de toka mosinzo ça vraiment faux ya faux mosinzo boma mboka et boma ba foyer et boma même voir même et boma qui camaraderie de to ba qui camarade ya bomo le mso ile ka bondeko mais mosinzo ndime bomango comme conseil na batunyo so bolanda biso to tali ba réaction à deux personnes deux bandeko na biso de balobe phénomène mosinzo alors conseil na bato bo pratiquer il est grand temps. Et là, il y a saloté, il y a pour ça, il y a bandate. Pour le sobeta mninga mosinzo. Tapé de que un jour, ils ont la pekayo. Pour tout ça, la kaya onde mutu, to récoltera mon asuka. Toko ba toujours dans ça bolam pour que bolam un jour et foutabiso. Dès comment moi salutation quoi. Na moi ba ba na site na biso toujours www.potonapoto.com. Mon boss l'ami Ndovo. Nous avons initiative. PCB Mbote. Boss l'ami Ndovo. Toza. Yango wana quoi. Toza. Pesa mo Mbote ba Holanda. Bon d'abord on pesa Mbote na mère nanga. Denis qui n'a vu dit mère sociale yo yebigwa mère bana na strong guerrier bantou bana falitu poupon jongimbi serpent de rail yo yebigwa donc Yannick Maé le Christelle Aquil Jean Bertin Aquil les guerriers célèbres yo yebi batutu magistrat ya solo charmante Masengu Armin Aquil Ange qui n'a vu dit Patricia qui n'a vu dit bino yango wana quoi. Voilà. Merci beaucoup, nos chers amis internautes. Je pense bien que vous avez aimé. Abonnez-vous dans notre site. Sans oublier Ikomani, sans oublier DM, merci. Abonnez-vous dans notre site www.potonapoto.com. On va toujours continuer à vous satisfaire. Voilà un peu. À la prochaine. Merci. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet CPLA TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée à Congolais P à Congo. Parce que Bélé va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion et à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu as vu, mais vous avez une promotion, vous savez quoi, tellement de qui
clientèle. Et puis, souci à ces plats TV, et là, pour ça va client, là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer des couleurs à ces plats TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tout cas si binope, tout télébino, chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binope, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la Nakati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être au team de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni tieto obomana, webi pebi no pe potonapoto boalo yenge mekas. Tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.